leo na ye kolobela likambo ya Belvi Kandi na Sila Bisalo. En tout cas batamaye les bolandanga bo comprendre eza likambo ba fan te mais likambo ya analyse. Belvi na 2019 asali chaîne na ye na pièce ezalaki ke dadi likamba la aibi voiture na lobi ke Belvi mutope sambo. Pièce ezaki tellement bien pièce sali succès. Donc pièce sali succès mbala moko batu basabonner na chaîne na Belvi ba komo partager. Belvi tanga salaki pièce wana ayeko kuta de akuta ki top vision zali banana takaza moi ba chaîne mususu. Belvi aye à s'installer a fingate ko soit pesa quitté makampe o ya ba critique ezakité. Belvi a progressé na chaîne na évolué wana zo benga sape si la po bande ko reconnaître ba talent ya batu abande bien ko benga batu c'est lo ba rôle ya oyo ya zo proposer. Chaîne mati komiti likolo Belvi pe akomo solo la basila soli pe na batu mususu ko bosa ba chaîne ka ndinga za moi ndeto monaka na ouvert d'esprit. Et ko sala pe ke si la pe aye ko sa chaîne na ye Belvi pe aye ko sala na kata chaîne asila a beng c'est pas mal de gens même pe badi nana batebele pe basala ki pasila si la pa bandi ko mata tant bandi ko mata bango no ensemble jusque là quand même ezala kité to la Belvi to la sila sans polémique. Ma finga pesa kité ma finga ko kota mu colonie mu la compétition ezala kike ba très compétition ba voter batu na to bi pété so ba na famille bota bazaki au courante et ko sala ke batu ba voter plus si là na voter plus si là ba pesi si là 8 trophées allez to ba pesi si là 8 trophées batu ba monyo oh comment cause 8 trophées moi ba chroniqueur ba ye na ba famille bota mususu ba ye ba bando lo baté si là as actrice moko a joué très bien on n'en disconvient pas ben à coquin kozwa 8 trophées parce que côté scénario aza fortité côté pe emplacement net côté moi batu azotia batu na ba rôle bongo et senga bongo te basala ki moi critique ou ezaki critique moko artistique donc ezaki artistique bande ko le plus sur ba série sur ba scénario bande ko le maman bongo directement bato pe o balinga si la baye bamo ba trouva ki on pona bango eza jalousie si la zaki o mérité mais bango suko bakende plus na ba insulte ba komo finga chaîne mobimba eza flou Belvi aibola tate si la azali kolo Belvi mwindu makolo poussière ba côté plus na ba insulte bato pe ya Belvi tombe ba moni bongo babi non bango pe baye bango pe ba komi ko sala ba insulte ba komo lo ba pe mamata ya sila ba komo lo ba mabebele et kotisi guerre en tant que koti ezaki na on a début guerre moko boye bango mo ba trouvango normal ezaki ponet et matisa bango ndeto na mona ka jibe na wera so batu ba lobela bango bazo mata et puis ba otala bango na ndeti comment le quoi compétition ba otala bango na compétitivement j'espère que eza bongo ezaki le quoi compétition moko boye du coup tout mon raka si là avec koleka émission l'émission batuni babi balobi ke bozaba hypocrite si la confirmé oui on est tous hypocrites et kolongwa lisusu wana ba ekotuna lisusu si là balobi ke tande bat bafinga Belvi tout chaîne bafinga yo sikoyo na pas ono koloba nini si la lobi yo ya koki ko gérer ba aza la capacité ya ko gérer ba fan ba gérer bango te likambo ya ki opela moto nde jour wana jour ba problème e banande yangwana Belvi avant anomo non normal mais tant amone que si la bi akoko gérer ba fan nete pona ezaki le quoi pe choc comment se fait-il akoko gérer ba fan nete pendant que tondo mona wera so na la zamba mo problème moko boye ba chege beba sala so likambo omona pe wera bimi a lobby ki me koti pe na mboka to mona pe awa fali pupa atelemi abimi alobi pona mundibu po ba wayo ba koma ida kofinga mundibu mais tanga lobi o aza petit na ngamba la mort kimia ekoti mais comment nga na sort na ye tozala na bien ba lobi tande ba finga nga mais azaki même pas na mot à dur pona Belvi à mona qui on peut trahison de ces jours là Belvi pe asa lokola a s'écarter a beninzote ba swanate ba bundate mais ba insulte kaka na ba émission eleka ndesala ki est séparé bango muna mutu aza focus na point na ye après wana nde sukoyo ba chroniqueur ba zwa sujet wana ba komsango ya bango ezali suli kama ba fante mais kama likambu ya gagne pain ba koma siko ko landela ba vie na bango ba koma bina kokota tina ba voice bazali su na vie privée te ba koma ko finga bango ba koma ko tuna tout ce qui se passe
ya ba vie na bango juste pour batiango na média to batiango na ba live pour permettre bango ba gagner peine à bango. Donc en fait baluka mbongo na bango sikoyo na mitu ya ba artiste. Donc c'est très grave ba commence ko so ba moni mutu aza pembe na belle vie. Ba rozwa vie ya mutu wana ba ko finga ba ko lobela même famille na ye oyo batu ba yebi yango te na média ba ko lobela ngo. So pe ba moni mutu kota sila ba salaka pareil. Et loko ebomi vraiment théâtre yango wana ebomi cinéma ebomi ba série ya kini yango wana. Donc ba chroniqueur na ba fan o ba lo ba so disa ba fan mais eza nango mama ba ki fan te eza nango mama chroniqueur te eza makambu ya gagne pain ba ba luka mbongo na bango na mitu ya batu na ba réputation ya batu na ba crédibilité ya batu. C'est ça au moins. Leo na yeko lobela likambu ya Belle-Vie Kandi na Sila Bissalo. En tout cas batamaye les bolandanga bo comprendre eza likambu ba fan te mais likambu ya analyse. Belle-Vie na 2019 asali chaîne na ye na pièce ezalaki ke dadi likamba la aibi voiture na lobi ke Belle-Vie mutompe sambo. Pièce ezaki tellement bien pièce sali succès. Donc pièce sali succès mbala moko batu basabonner na chaîne na Belle-Vie ba komo partager. Belle-Vie tant asalaki pièce wana ayeko kuta akuta ki Top Vision azali banana takaza moi ba chaîne mususu. Belle-Vie aye à s'installer a fingate ko soit na pesa kité makampe o ya ba critique ezakité. Belle-Vie a progressé na chaîne na évoluer wana zo bengi sa pesi la po bande ko reconnaître ba talent ya batu abande bien ko benga batu selo ba rôle ya oyo ya zo proposer. Chaîne maté komiti likolo Belle-Vie pe akomo solo la ba sila soli pe na batu mususu ko bosa ba chaîne ka ndenga za moi ndeto monaka na ouvert d'esprit. Et ko sala pe ke si la pe aye ko sa chaîne na ye Belle-Vie pe aye ko sala na kata chaîne na sila a beng c'est pas mal de gens même pe ba dinana ba tebele pe ba sala ki pa sila pa bandi ko mata tant bandi ko mata bango no ensemble jusque là quand même ezala kité to la Belle-Vie to la sila sans polémique. Ma finga pesa kité ma finga ko kota mukoloni mukola compétition esala kike bate compétition ba voter batu na toyebi pété so bana famille bota bazaki au courant et ko sala ke batu ba voter plus sila na voter plus sila ba pesi sila 8 trophées. Allez to ba pesi sila 8 trophées batu ba monyango oh comment cause 8 trophées. Moi ba chroniqueur ba ye na ba famille bota mususu ba ye ba bandi lo baté sila as actrice moko a joué très bien. On n'en disconvient pas ben à coquin kozwa 8 trophées parce que côté scénario aza fortité côté pe emplacement net côté moi batu azotia bat na ba rôle bongo et senga bongo te basala ki moi critique ou ezaki critique moko artistique. Donc ezaki artistique bande ko le plus sur ba série sur ba scénario bande ko le maman bongo directement bato pe o balinga si la baye bamo ba trouva ki on pona bango eza jalousie si la zaki o mérité mais bango suko ba kende plus na ba insulte ba komo finga chaîne mobimba eza flou Belle-Vie aibola tate si la azali kolo Belle-Vie mwindu makolo poussière ba côté plus na ba insulte bato pe ya Belle-Vie erton ba moni bongo ba vi non bango pe baye bango pe ba komi ko sala ba insulte ba komo lo ba pe mambata ya sila ba komo lo ba mambebele et côté ici guerre en attend côté ezaki na na début guerre moko boye bango mo ba trouver normal ezaki ponet et matisa bango ndeto na mo na ka jibe na wera so batu ba lobela bango bazo mata et puis ba otala bango na ndeti comme le quoi compétition ba otala bango na compétitivement j'espère que eza bongo ezaki le quoi compétition moko boye du coup tout le monde a kaka si là avec l'émission l'émission batuni babi balobi ke bozaba hypocrite si la confirmé oui on est tous hypocrites et kolongwa lisusu wana ba ekotuna lisusu là balobi ke ben tande bat bafinga Belle-Vie tout chaîne bafinga yo sikoyo na pas ono koloba nini si la lobi o ya koki ko gérer ba aza la capacité ya ko gérer ba fan ba gérer bango te likambo ya ki opela moto nde jour wana jour ba problème e banande yangwana Belle-Vie avant anomo non normal mais tant amone que si la bi ko gérer ba fan nete pona ezaki le quoi pe choc. Comment se fait-il à ko gérer ba fan nete pendant que tondo mona wera so na la zamba mo problème moko boye ba chege beba sala so likambo o mona pe wera bimi a lobby ki me kotipe na mboka to mona pe awa fali pupa
atelemi abimi alobi pona mundibu po ba wayo ba koma ida kofinga mundibu mais tanga lobi o aza petit na ngamba la mo kimia ekoti mais comment nga na sort na ye tozala na ye bien ba lobi tande ba finga nga mais azaki même pas na mot à dur pour la Bellevie à mon qui on peut trahison de ces jours-là Bellevie peut à ça lokola à s'écarter à beninzote ba soinate ba bundate mais ba insulte kaka na ba émission eleka nde sala ki est séparé bango muna mutu aza focus na point na ye après wana nde sikoyo ba chroniqueur ba zwa sujet wana ba comme sango ya bango ezali suli kama ba fante mais kama likambu ya gagne pain ba koma siko ko landela ba vie na bango ba koma bina kokota tina ba voice bazali su na vie privée te ba koma ko finga bango ba koma ko tuna tout ce qui se passe ya ba vie na bango juste pour batiango na média to batiango na ba live pour permettre bango ba gagner peine na bango donc en fait ba lukambongo na bango sikoyo na mitu ya ba artiste o eza sous très grave ba koma siko so ba moni mutu aza pembe na Bellevie ba rozwa vie ya mutu wana ba kofinga ba kolobela même famille na ye oyo batu ba yebi yango te na média ba kolobela ngo so pe ba moni mutu kota sila basalaka pareil eloko ebomi vraiment théâtre yango wana ebomi cinéma ebomi ba série ya kini yango wana donc ba chroniqueur na ba fan o ba lo ba so disa ba ba fan mais eza nango mamba ba ki fan te eza nango mamba chroniqueur te eza makambu ya gagne pain ba lu kambongo na bango na mitu ya batu na ba réputation ya batu na ba crédibilité ya batu c'est ça au moins leo na yekolobela likambu ya Bellevie Kandi na Sila Bisalo en tout cas batamaye les bolandanga bo comprendre eza likambu ba fan te mais likambu ya analyse Bellevie na 2019 asali chaîne na ye na pièce ezalaki ke dadi dikamba la aibi voiture na lobi ke Bellevie mutompe sambo pièce ezaki tellement bien pièce sali succès donc pièce sali succès mbala moko batu basabonner na chaîne na Bellevie ba komo partager Bellevie tanga salaki pièce wana ayekokuta akutaki Top Vision azali banana takaza moi ba chaîne mususu Bellevie aye à s'installer afinga te koswa na pesa akite makampe o ya ba critique ezakite Bellevie a progressé na chaîne na ye évoluer wana zo bengi sa pesi la po bane ko reconnaître ba talent ya batu abande bila ko benga batu selon ba rôle ya oyo ya zo proposer chaîne mati komiti likolo Bellevie pe akomo solo la na basila soli pe na batu mususu ko bosa ba chaîne ka ndenga za na moi ndeto monaka na ouvert d'esprit et ko sala pe ke si la pe aye ko sa chaîne na ye Bellevie pe aye ko sala na kata chaîne ya sila a beng c'est pas mal de gens même pe badina na batebele pe basala ki pa sila pa bandi ko mata tant bandi ko mata bango no ensemble jusque là problème ezala kité to ta la Bellevie to ta la sila sans polémique ma finga pesa kité ma finga ko kota mu colonie mu ko la compétition esala kike ba te compétition ba voter batu na to bi pétition ba na famille bota bazaki au courant et ko sala ke batu ba voter plus sila na voter plus sila ba pesi sila 8 trophées allez to ba pesi sila 8 trophées batu ba monyango oh comment ko zo 8 trophées moi ba chroniqueur ba ye na ba famille bota mususu ba ye ba bandi lo ba te sila as actrice moko a joué très bien on n'en disconvient pas ben à kokai kozwa 8 trophées parce que côté scénario aza fortité côté pe emplacement net kotia moi batu azotia batu na ba rôle bongo esenga bongo te basala ki moi critique ou ezaki critique moko artistique donc ezaki artistique bande ko le plus sur ba série sur ba scénario bande ko le maman bongo directement bato pe o balinga si la baye bamo ba trouva ki on pona bango eza jalousie si la zaki mérité mais bango suko bakende plus na ba insulte bakomo finga chaîne mobimba eza flou Bellevie aibola tate si la azali kolo Bellevie mwindu makolo poussière bakote plus na ba insulte bato pe ya Bellevie tomba moni bongo babi non bango pe baye bango pe bakomi kosala ba insulte bakomo lo ba pe mamata ya sila bakomo lo ba mabebele ekoti si guerre en tant que koti ezaki na on a début guerre moko boye bango mo ba trouvango normal ezaki ponet e matisa bango ndeto na mona ka jibina wera so batu ba lobela bango bazo mata et puis ba otala bango na ndeti comme le quoi compétition ba otala bango na compétitivement j'espère que eza bongo ezaki le quoi compétition moko boye du coup to mona kaka
si là aye koleka na émission batuni babi balobi ke bozaba hypocrite. Si la confirmé oui, on est tous hypocrites. Et kolongwa lisusu wana baye kotuna lisusu si là balobi ke tande bat bafinga belle vie tout chaîne bafinga yo sikoyo na pas ono koloba nini. Si la lobi o ya koki ko gérer ba aza na capacité ya ko gérer ba fan ba gérer bango te. Ah likambo ya ki opela moto nde jour wana jour ba problème banande yangwana belle vie avant anomo non normal mais tant amone que si la lobi ko gérer ba fan nete po na ezaki le quoi pe choc. Comment se fait-il qu'on gérer ba fan nete pendant que tondo mona wera so na la zamba mo problème moko boye ba chege beba sala so likambo o mona pe wera bimi a lobby ki me kotipe na mboka.